Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oyo, posai komona azali chef coutumier ya diaspora. Po bino ba diaspora, ba chef coutumier ya Congo boza ba miyibi, boza ba bandi. Bon que ezali occupé pendant 24 ans, 25 ans. Kabila Kanambe moyibi oyo azomboka bebisa yango. Bino bozo que zombongo pa ya Kanambe. Bolongo pa ya Kanambe comme Félix, ba pese pouvoir ba simbisiye, pouvoir ya deal, ateki este, apesi na ba Uganda ba Rwandais. Bino bokamati bokomo kene pa chilombo ko pese ba kisi akoma chef akoma patron akoma na puissance satanique ka bino ba chef coutumier ya Congo oyo azali chef coutumier ya diaspora lobi ndenge azali wana toko combattre bino ba chef coutumier ya Congo na yibi bokomi nango bozo teka Congo est dans une situation difficile bino botiki ba occupant ba Rwandais ba zomboka nyoso boza ko ba côté chef coutumier na biso ye chef coutumier ye Ingeta concert na date ya le 17 ekozala te bankulu nyonso tu na balongo nyonso tu bakozala na biso awa isimbi nyonso tu ya Congo bakozala na biso awa bamartire nyonso tu ya Congo barosi mukeni bateresh kapangala bakozala na biso awa milimo ya baye nyonso tu bakweyaki mpo na Congo bakobunda bitumba na biso awa mpe tozali kobenga bandeko na biso mpe oyo bakufaki na concert ya Fally Ipupa oyo bafundaki na Panthère awa bakozala pe na biso bakoya kobundelongo na biso concert na Paris ekozala soki botali toza makolo ngulu donc toza lokola toza na nkamba toza korécupérer énergie concert ekozala te soki bachef coutumier na bakosaki wera ke concert ekozala na Paris wera makanda Ngiama soki wera son kombo ya lokuto oza me kombo eza makanda Ngiama toza bisa makanda Ngiama concert ekobetama vendredi toko répondre na rendez-vous pe toko boycotter concert wana sans faiblesse toko répondre concert toko répondre boycott wana comme il se doit et toko zala sur le terrain concert na Zénith toko zala te toza na Zénith de Paris donc bandeko ya Kinshasa bandeko ya partout na kati ya Europe awa to bengi bandeko ya Italie bandeko ya Allemagne bandeko ya Genève bandeko ya Suisse bamvuluzi to bengi bino ba résistant to bengi bino ba combattant to bengi bino ba patriote to bengi bino pour être to relever défi oyo Ngiama makanda weraso aye ko défier biso mais lokola concert oyo ezali instrumentalisé par le pouvoir de Kinshasa Chilombo mutaza kotinda bango boyeba ke concert na Paris Rosala Ingeta bokobunda na bazangoto ngolo yango na bokobunda na bazangoto Ingeta chef coutumier na biso ya diaspora quand on dit diaspora on dit la République démocratique du Congo parce que diaspora mte supportera ko Congo diaspora mte kunda bibembe diaspora mte donc ça bat bakla na classe diaspora mte sonera batuna maladie voilà c'est le chef coutumier qui est Volcan Papi Yeyo chef coutumier na biso yango il a sabino que force pardon force oyo ya bino ba chef coutumier oyo bafuti na mongo epa ya wera son na chef coutumier oyo akipaka mboka akipaka mboka na biso République démocratique du Congo force oyo apesaka biso na diaspora awa yango tosalaka misala tozwaka mbongo toyedaka bino c'est cette force là na mteke gagner Ingeta le 17 bafa basala na oyebi mona oloba et makale komata maputele komata makale kotikala faites attention ta la place tozali oye ko sate et puis ta la makolo toza makolo ngulu et yo kena ko bengela bakolo ba chef coutumier na yo wana kuna ba corrompi ta la biso vrai corrompi oyo aza corrompi te yo original azobundela voilà azobundela mabele azobundela bosomi ya mboka ya maboko na ye le 17 boyate peuple congolais diaspora boyate et puis tozo benga tout le monde bana Suisse bana Allemagne bana Belgique bana partout boza zika biso boyate bunda pour le 17 poto suki sabango pour concert oyo baya lisusu te ingeta
J'espère que ekozala concert ya liboso pe ya suka ndenge bozocha mutu makasi histoire ekozala clôturer awa eloko lekitika ezali wera se rappeler na Élysée moment to ebisaki yo tika ochaka mutu makasi suka ka ndenge nini mais ekozala peut-être concert ya liboso pe ya suka po na mutu makaso bozocha concert ekozala sur na Paris. Chef coutumier yebisa batu toali date nini lelo samedi le 11 lelo tozali samedi le 11 normalement ba concert il fallait que betama awa concert ezate betami te mais comment yo wera oya ko beta le vendredi le 17 oya ko beta concert et puis bobo sana te bino ba congolais bande ko diaspora date wana le 17 o bazoli ezali date moko symbolique. Date le 17 ezali date o ba occupant ba kotaka na mboka na biso le 17 mai. C'est aussi une façon ya rotina wera aya ko beta le 17 pona aya ko lelsa diaspora conscient oyo ezali kotelemela mboka oyo eswanyaka bandeko na Congo oyo ekundaka bibembe na Congo oyo etangisaka bana na Congo oyo elamusaka bandeko na Congo po bayebake pasi ezali na kati ya mboka batelema basepo na chat mpona kobengana Chilombo na ba partenaire na ye ba occupant. Donc date wana ezali date moko symbolique mpona bango mais na date wana tokorépondre tokozala présent mingi ya kolobeza te parce que soki tolobi tokoki koya kolâche ba stratégie mosusu mais réunion c'est salemaki rendez-vous le 17 Ingeta à partir de 12h précis bango R na 12h biso nyonso tout toza déjà parce que to banda ba action donc concert ezali concert oyo ko banda voilà ouais mais bandeko ndeko mais ba quand même que concert ezali et banda 18h ouverture à ma porte et Gozala, je crois à 15h, 16h pour que concert banda 18h et si là 23h. Voilà. Donc boya jeudi boya déjà va moto dans musique. Pour contrecarrer mon sedio na wera oyo ndoki oyo bino mama Mirabel ezali oyo daze ko yebsayo ezali mbela daze ko boka ngai komanda leyo na kanisi to solaki na yo na kanisi to solaki na yema na chante na kanisi to awa concert ezate tika na ndako na mama Mirabel fanda na ndako mboyo moseka Mirabel fanda na ndako fanda na ndako komeka koya awa te Mirabel koya awa te lokwa kanza mama te Mirabel kobenga mama te azo mérite ba benga mama te Mirabel moseka Mirabel koya awa te omoni baso ka violé na este yo soko ye soko occasion ezami toko violé pe yo oye ba souffrance ya baso bazali ko violé me na este kuna toko violé yo po ye bake toza na kanda puis mon concert ba congolais balingi suko yoka mwana concert énervera bango et de toutes les façons mosala de geste salemi mbila dali saisi aza au courant ya makambo surtout pour travailler pe tozali prêt ya ko répondre na nyo surtout vendredi le 17 awa na Zénith concert ekozala te tozolobela liboso ya Zénith sola bango Zénith de Paris tozolobela liboso ya Zénith tozoloba na nsima ya ndako te tozoloba na se ya métro te mais tozoloba na Zénith awa bazango to bakozala bokobunda na bazango to awa boya boko comprendre bazango to baza banani par rapport à baartiste bazalaka o balingi babeta parce que par rapport ya baartiste o bazalaka tolobi boye tokozongela bino parce que bino totikaki bino bobetaka na jonga bo évacuer na ba occupation na bino mais artiste congolais oyo tokoyokaka abetaki na concert ya wera to abetaki na concert ya kofi boyebake tokolandela bino bokobeta te mais oyo akoya ayebake même pas jonga place bobeta ba samedi tokobanda koya makambo wana abu na kanisi boyoki tutuka luji bino nyonso boyoki yango bino nyonso oyo bobetaka awa boyoki oyo ezali mbela oyo totika bino bobeta na jonga tokangaka miso parce que boza bato miso bofandaka awa mbela oyo volcan alobi yango ezali mbela oyo tokoloba yango ezali polele mbela moko ya agression oyo ezali awa koleka na mboka oyo ya biso ezali tokoki kobina te mais totikaka bino bosala lokola ezali boye oyo ezomi oyo maloba oyo bimi epai ya papi volcan nde yango tozali kosupporte nango me kaka oyo awa osupporte oyo akobeta na oyo raso na oyo ngai na ye kobeta miziki okotikaka kobeta na jonga lisusu
eyokani asivre mokolo nyau aliaka mwana na ye mokolo ngulu atobolaka mwana na ye bongo boya oyo toye concert nakanisi bokozonga bokopesa sango epai ya tata na mama na yo ingeta merci ingeta eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na baclimatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na baappartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na batoilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na oyo na kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bisonyo zona bilare boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwane. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.